bisi moko tochola awa na bato na kati toza awa na nzela mimosa donc c'est triste bisi ya sekoye na mai excès de vitesse na bato na kati donc moto azobima te vraiment eza pasi makasi donc KBG wawa yasi ya na kati wana yasi ya muzini makasi sa position Excellence. Ok. C'était vers 22h. Place où on a dit boulot comme ça, voilà. Ketchuan et à grise et Yaki et nous betina dit boulot. Quelque part. Donc à 10 mètres. Et na Boutou. 22h. 22h. Ndé avec Betouana Piné et Betigano. Betigano on a ndé après équilibre ndé à Yaki ti. Maintenant les personnes qui étaient na kati ya mainde alto bazoka na précision bien pour balanda ki yango na ndenge ezokende ti biso to boka isinga kuna to kati to bandiko ya to boka ifile ne kai to kati to bandiko ya to koi awa likolo ya libanga oyo pete beta mayo bandiko mata usani mwa liboso wana juste kaka na peration eza na pont usani mwa liboso wana yoki kaka ta moko uti mwe mutu kane koi na maiti eko koya juste quelque part okoye koi boye to moni komaki no ebeti tono etendi mbali boso ya mibale ale ebaluki vraiment boye evandi na ndenge vraiment mutu ebandaka boye ezokita siko malembe ezokita nga bima bato na kati ndenge kwai na mai wana boye mutu akoloba te deke bauti ai nango boye ezaki ya mabe eke bakwei tobandi kolanda nga bato baza na kati bakoya kokufa tobandi kolanda tozolanda ezokita ti juste na mabanga ya paki oyo aza awa na nini moko eza awa liboso awa tomoni baa tokomi 0 metre na bango boye landa baminda ezopela mutuka ezokita bandi kokotama ezokita ti tolandi tokomi 0 metre na bango po topusana totusha ata mutuka pamba ata likolo nango rien ezindi moko baninga mosusu babandi balanda biso wana boye ti eza na bango bamisusu ya boye bayelanda biso wana boye toluki ti rien toleki ti na se kuna rien so ebi te mutuka ane deplace mosika te ekangami kaka na mabango eza awa ozomona oyo elongwaki awa ekiti bo matiti tolandi yango ti bon justement place matiti oyo ezo. C'est une information que nous avons apprise ce matin qui faisait état d'un véhicule. Tout au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'était un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle communément ketch qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps s'il y en a. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies, on dit qu'il n'y a pas eu de gens tout autour, donc enfin, là où l'accident a eu lieu. Donc on n'a trouvé personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde, et aujourd'hui on peut dire qu'ils sont sous les eaux donc, du fleuve Congo. Tozwaki information
bayebisi biso ke mutuka moko liboso bon ndenge ba rumeur etambolaka na Kisasa babi ezalaki Yas minibus Yas étant au commun to soina ba pêcheur bayebisi biso ke ezali minibus te ezali plutôt voiture babengaka ketch ezwaki mwa mbeba eleki ekoti na kati ya fleuve na batu na kati. Alors information tozu babi eza pembeni awa mutu ekoti puis edindi nyonso na batu na kati. Alors azokende kotala ba service compétent oyo bakosalisa biso na baengin mpona totala ndenge nini tokoki kobimisa bandeko oyo badindi na kati ya mai. Eza mawa mingi mpona biso bafamille na bango bayebi pete moyen mpe ya koidentifier mutuka eza te immatriculation epesami te donc eza mpenza mpasi mingi bapêcheur mpe bamoni identification te bamoni kaka mwa jante epuis na ndambo ya pare-choc parce qu'avant mutuka ekota na mai ebetaki trottoir. Excellence. Ok. C'était vers 22h. Là, c'est un diboulou comme ça. Ketchuan et à grise et Yachi et nous mettons un diboulou. Quelque part. Donc à 10 mètres. Et à Boutou. 22h. 22h. Avec Ketchuan, Piné et Betigano. Betigano, on a après l'équilibre. On a Yakiti. Maintenant, les personnes qui étaient dans la carte, il y a une précision bien pour rendre qu'il y a un dengue et zokenditi. Biso to boka isinga kuna. To kati to bandiko ya. To boka ifile ne kai. To kati to bandiko ya to koi awa likolo ya libanga oyo. Ozo beta mayo. Bandiko mata. Usani mwa liboso wana juste kaka na opération eza na pont. Usani mwa liboso wana. Yoki kaka Dave moko uti mwe. Mutuka ne koi na maiti. Eko koya juste quelque part là. Okoye koyi boye to moni koma keno ebeti tono dendimba liboso ya mibale ale. Et baluki vraiment boye vandi na ndenge vraiment mutuka evandaka boye ezokita siko malema lembe. Ezokita nga bima. Batu na kati ba ndenge koyi na mai wana boye mutalo bate. Oye deke ba utai nango boye ezaki ya mabe. E ba koyi to bandi kolanda nga bibatu bazala kati bakoya okufa. To bandi kolanda tozolanda ezokita ti juste mabanga ya paki oyo aza awa. Na nini moko ezawa liboso awa. Tomoni ba tokomi 0 mètre na bango boye landa ba minde ezopela mutuka ezokite bandi kokotama ezokita ti tolandi tokomi 0 mètre na bango po topusana to tushata mutuka pamba ta likolo nango rien ezindi ba moko yiyi baninga mususu bandi olanda biso wana boye ti ndana bango ba mususu boye ba elanda biso wana boye lukiti rien lekiti na se kuna rien so bite mutuka ne déplacer musika te ekangami kana mabango ezawa zomoni boye longwa kiawa ekiti bo matiti olanda ngo ti bon justement place matiti ezo. C'est une information que nous avons apprise ce matin qui faisait état d'un véhicule. Tout au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'était un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle communément ketch qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors à ce niveau d'information, je vais
avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps, s'il y en a. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies, on dit qu'il n'y a pas eu de gens tout autour, donc enfin là où l'accident a eu lieu. Donc on n'a trouvé personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde, et aujourd'hui on peut dire qu'ils sont sous les eaux donc, du fleuve Congo. Tout ça qui information. Biso ke mutuka moko liboso bon ndenge ba rumeur etambola na kisasa babi ezalaki Yas minibus Yas étant au commu to so na ba pêcheur ba biso ke ezali minibus te ezali plutôt voiture ba bengaka ketch ezwaki mo mbeba eleki ekoti na kati ya fleuve na batu na kati. Alors, information tozu ba bieza pembeni awa côté puis edindi nyonso na batu na kati. Alors alo kende total ba service compétent oyo ba ko set sabiso na ba engin pour total ndeni ni to ko ko bimisa bandeko yo ba dindi na kati ya mai. Voilà, ezama mingi pour na biso. Ba famille na bango ba ebipete moyen pe à identifier mutuka ezate immatriculation et pesamité donc les a passé mingi ba pêcheur pe ba moni identification te ba moni ka moi jante et puis nandambo ya pare-choc parce qu'avant mutuka ko tala mai et betaki trottoir. Excellence. Ok. C'était vers 22h. Là, on a fait un diboulou Mokosawana. Ketchwan et à Gris et Yaki et Nibetina diboulou. Quelque part. Donc à Boutou, à Bibadou. Et à Boutou. 22h. 22h. On a un piné et Betigano. Betigano, on a un peu d'équilibre. On a Yaki. Maintenant, les personnes qui étaient dans le Katia Maïndé, on doit avoir une précision bien pour que les gens aient des biso toboka isinga kuna tokati tobandi koya toboka efile nekali tokati tobandi koya tokwei awa likolo ya libanga oyo ozobeta mayo tobandi komata kusani mwa liboso wana juste kaka na opération eza na pont kusani mwa liboso wana yoki kaka gave moko euti boye mutuka wana ekwei na maiti ekokwea juste quelque part awa okoye koyi boye to moni koma keno ebeti tono etendi mbali boso ya mibale ale ebaluki vraiment boye evandi na ndenge vraiment mutuka evandaka boye ezokita siko malema ezokita nga bima bato na kati ndenge ekwei na mai wana boye mutu akoloba te oyo deke bautei nango boye ezaki ya mabe eke bakwei tobandi kolandanga bibatu baza na kati bakoya kokufa tobandi kolanda tozolanda ezokita ti juste na mabanga ya paki oyo aza awa na nini moko eza awa liboso awa tomoni mpaka tokomi 0 metre na bango boye landa baminda ezopela mutuka ezokita ebandi kokotama ezokita ti tolandi tokomi 0 metre na bango mpo topusana totusha ata mutuka pamba ata likolo nango rien ezindi mba moko
baninga mosusu bandi olanda biso wana boye ti eza na bango bamisusu ya boye bayelanda biso wana boye toluki ti rien toleki ti na se kuna rien so yebi te mutuka ane déplace mosika te ekangami kaka na mabango eza awa ozomona oyo elongwaki awa ekiti vraimen ti tolandi yango ti bon justement place matiti oyo ezo. C'est une information que nous avons apprise ce matin qui faisait état d'un véhicule. Tout au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'était un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle communément ketch qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps s'il y en a. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies, on dit qu'il n'y a pas eu de gens tout autour, donc enfin là où l'accident a eu lieu. Donc on n'a trouvé personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde, et aujourd'hui on peut dire qu'ils sont sous les eaux donc, du fleuve Congo. Tout ça qui information. Biso ke mutuka moko liboso bon ndenge ba rumeur etambola na kisasa babi ezalaki Yas minibus Yas étant au commu to so na ba pêcheur ba biso ke ezali minibus te ezali plutôt voiture ba bengaka ketch ezwaki mo mbeba eleki ekoti na kati ya fleuve na batu na kati. Alors, information tozu ba bieza pembeni awa mutu ekoti puis edindi nyonso na batu na kati. Alors azo kende kotala ba service compétent oyo bakosalisa biso na bangin pour totala ndenge nini tokoki kobimisa bandeko oyo badindi na kati ya mai. Voilà, eza mawa mingi mpona biso bafamille na bango bayebi pete moyen mpe ya koidentifier mutuka ezate immatriculation epesamite donc eza penza pasi mingi ba pêcheur pe bamoni identification te bamoni kaka mwa jante et puis na ndambo ya pare-choc parce qu'avant mutuka ekota na mai ebetaki trottoir.